Nalanda vena biso question simple. Nalanda vena biso Ferego la fanda a. Et tombé penza bien de l'émission. Nalanda et penza fandi a. Otunyo ebi Robino Mundibu akima na plateau le bia yebingate. Robino Mundibu oyo na minute na oloba na plateau na minute so côté na YouTube na ba millions de vues kolekae. Nana nzembo moko o na 9 mois na 11 millions de vies yaza na moté ata titre moko te otangi kombo vina biso Ferego. Faites attention. Faites attention petit gamin. Ngana panza kapena kunki na tali ba sachet za na kati na yebilo oni ne fandio na sima mukongo. Comprends? Ngana za soda ya Jésus de Nias. Faites attention na pana pas Robinho. Na solo bato betali solo ni si geni ni na tanga ba kombo te yondo za journaliste otanga ba kombo mais ngana zo kebisa nde bato oyo bazo tala nko ti ba misu na miso e pate mokili bato bazo meka kotala nko ba maki ke ba musapi kotika la bakota ko autoroute na vélo te petit ke ba bato bazo tinda bino bo sala ba théâtre awo eza lianza te eza nada te to za ne musique Oyana ye eza nango mabete aye vraiment to baksara maele likola maele po musabi moko esokola ke longité. Donc l'air azongi na maboko ya papa na ye wa bimisa ye na musique ya Congo. Donc papa déjà ndimi bozo ngai na oboya nini. Et puis azani de konanga animateur. Tozo boka na orchestre po ba golo ba sepe. Ah bandeko nanga yo nzambe corona oyo ebebiso nyambe coronavirus esabuzo banana eza maladi moko ezoboma ezozonga simateo eza maladi moko ifosa la vraiment na prudence mibatela ndeko mibatela yaya confinement balobi tovanda na palais confinement balobi tovanda na palais yoyo confine-toi ma belle confine-toi ma belle vanda pena na palais. Ouais, salut mon frère, mbote na batutu bazolanda biso na mboko ya Congo, toza toujours comme il faut donc voilà. Bonne évolution ya orchestre malgré maladie zo take biso na mboka bozo travailler te na habité. Ouais, évolution orchestre ça on bien parce que on a tout déjà préparé ndenge ezala kaka na ba séance ba répétition to bongisa déjà nyonso. De tozo mo repos mo muke, on est en mode d'ordre ou taki likolo pa ba konzi to paiement. Donc le département nyonso ezala ba changer ezala ba o bandumba ko to sala te bongo biso ba ta répétition to za 0 mètre to sa ndene to za na bango ga boye to zela épidémie wana Covid-18 19 et betana no mo vaika après to continuer ba masolo. Malgré Dupidi ya mboka ozaki DJ 113 elo nyango simbaite na affaire ki DJ na musani parce que za musala sibitima oyo koma DJ parce que ovani ça pe comme moi DJ 113 bato ba ango otika nka bo koma Dupidi oyo sa bato bana mboka ni ouais mambango za wana bongo ti soki ba ko zo moi 100 francs lobi pe so moni ki au travail trop na place ngo ki zo ara 100 francs za bezo mata. Donc ya moni na bagi non na tika pe ba leki na biso bazoya lelo ba nouveau DJ génération asika ba sala pe boulot ba me avec fardeau on a biso to ba ro mema biso pe lelo to pe ça savoir faire na biso na musique ya Congo culture congolaise
au moins nakendaki pena mbangu tipa Jésus de Nuance le padre nasenga musala apesanga boulot apesanga vie apesanga makambo donc ya nazopema nanga pe calme malgré coronavirus lelo pe biso tout ofana ba parler na ba DJ pe ba vandi nanu po biso da to vandaki déjà donc to vandi biso tout ozela fait elekana mulekela ya après biso pe to continuer ba boulot mais mamoza bien par hasard ya ngona ba bazo consommer en comme il faut et première soin pesoya harmonie pesoya donc makambo zoya c'est makambo zoya donc ba surprise ezebele Dupidi ezaki lelo tozonga no papa ya DJ 113 papa ya mambo lekelaki DJ Abdul et tant que ozaki pe DJ za frère nous vous avez une bonne relation na rolo bani pour likamo bon ezalaki mamoko ya pasi ya talaka dossier ya viol donc eza eloko moko boye mutu moko ta souhaitaka ngo surtout so pesa nango ya lokuta ke bakoseli yo makambo donc yo moko isi kozali omona pena ke non ozokemba na likambo osali te ça fait mal d'abord yo moko non personnellement après ba o bazomona sikoyo niveau sikoyo ya coterie moko esalameli yo baomona ke mambo oyo toyebi te esika nini uti mutu na makolo nango toyebi te totalaka na musika me tobaki koprofite kaka kosambela kotya ndeko na biso na mabondeli epui kopesaka bango baconseil ya malamu totika kotalaka bana mike donc voilà. Oui, kokuta déjà animation na Jet Set ezalaki déjà dans les bons nini oyo asika omemi pas fait rigola par rapport à animation naboki nona ba français eza babiloko moko boye oyo beso mpe boka deya na ba français bon ngana nayoka yango te me yanga pena nde yanga inde pene yokana yanga pene yokana oyo ya sikoye nango pas fait rigola ya sika eza nde koboka na français c'est ça te na ba message oyo nazopesa lokola olati na yo bien eloko ezoboma mbao ezalaki ba message moko oyo na période tozokende mamunyo sekoma epena ke baya bazana babilamba na palais mais bana l'arte ya redéplacer na babilamba ne komotala olati yango mosuki no na palais olati yango okenda nango esika moko te ofandi ekobo ezali sumu melenge ozo comprendre babiloko wana nyonso eza ba particularité ya Dupidi ya mboka donc mais si li bongo te mikolo nasoboka eloko moko saka mwabi mama lelele saka mwa nakanisa koza mundele saka mwa kanisa ko bashiru bazocha babiparola parola wana donc somo ngana obule mama zaka mundele nzoka mundele ne suki na elongi na seku na zaka ne koka likolo fanta somo et tant qu'animateur na rosalo sei moko toza malade na mboka coronavirus mais peut-être est-ce que roselo moi show moi animation moi pona ya malade wana tant qu'animateur bon tant qu'animateur soki na yemba fo na parola nanu biso to benga ngo lubrifiant c'est protéger ka eza lubrifiant to eza bena alcool de bon goût alcool naturel pour faire bachaka ne longi so ma référence Steve ne makambo référence Steve moni siko alcool on a ma référence monde zoka uka o eza nango to fongola soki na koti sa soki saït pour se protéger ka protection bandeko faut bomi batela ba kondesi ba betaki CT maladie wana ezo exister coronavirus eza bena diable ye mo en personne azo infecté ba oya ye o déjà bazaki eli ba oya nzambe ya ona oyi mongolo yo coronavirus awa okoko ani ngaso obwa kobeta mo ki chaka none sala ko fo kauka nanu mon cher maboko so kauki na bimisi imbonda ntsuka lere nazo ya siko nazo betela bongo loko oyo bandeko nanga yo nzambe corona oyo ebebiso nzambe coronavirus sabuso banana eza maladi moko ezoboma ezozonga simateo eza maladi moko ifo sala vraiment na prudence mibatela ndeko mibatela yaya confinement balobi tovanda na palais confinement balobi tovanda na palais yoyo confine-toi ma belle confine-toi ma belle vanda pena na palais coronavirus pas de contact ata ozakana mobali no na palais soko bimaki avo zonga palais avo kota na ndaku osino no kantin libanda otoki mayo koti na kati ya douche o lave o longoli bilamba wana après yo sala contact na bato donc faut tozala vraiment sage surtout pour na corona
tomoni arrivé à Kunzardo aye depuis que Kunzardo aza pe animateur oyo auto ebi ki asala pe minene na Jock Set arrivé ne ça ki ondeni baza ndeko animateur oyo déjà asala déjà boulot déjà na orchestre na biso avant ngana ya baza ba doyen na ngana boulot wana esika toza lelo na Jet Set pa Jésus de Nuance présence na ye ça pas beau banga te non oza deuxième question maintenant na sisi réponse à question liboso nazoka koya na ye eza nango mabete aye vraiment to baksara mayele likolo mayele po musabi moko esokola kelongité donc l'air azongi na maboko ya papa na ye wa bimisa ye na musique ya Congo donc papa déjà ndimi bozo ngai na oboya nini et puis azana ndeko na animateur tozo boka na orchestre po bagolo ba sepela ba bless créateur bazawana d'autre part tout le monde a pesa mamba place parce que na générique au bois qui a par hasard tout le monde irrite la bois quitté comme si les padres n'inga sala classement comme ça n'inga ka ba animateur basuka na 3 tout le monde a ce que Kunzardo ayeko bakisa maita ka boka bien skoyo to ebité tant na nino bozo bimsa sika Kunzardo baro classé pe yo pe lelo oza na place te ndeka ba 26 ndia yo pe lelo vandi e salonné ko vandi sa joueur na bana ko longolé na équipe ça des choses différentes soko vandi poko ta na deuxième mi-temps et mabeza rapi obetara même match ils ont 90 minutes mais ba msusu ba bandi debiso to bana ina par hasard disque msusu bezoya ba msusu fe ba ko intervenir mais ngolo bateke soko ba msusu ba ko intervenir nde ba tutu baza na terrain ba kolongwa basala échange mbala moko bongo te yo yebi mamba bale to beta siko masona nenga ki professionnel peut-être ba ozo susu ko to ate to ko tsana payer donc to longola pe oyo to ko tsa payer parce que ye to wana sala ki te to ko tsa payer to ko tsa pe oyo to bimsa pe ba oyo donc yo changer ngolo côté tant que tout ça ba goloa mais ndimide que tout bo consommer logo moko de bo consommer par hasard ezaki na single première soit album ou est-ce que vous avez 2 3 4 génériques on a bateau ba par hasard et simité bateau bazoloba bango nde bazoloba ti bo biso bateau tozobina ngoto loba nini on ne sait jamais. Dupidi ya Mboka, parlons de l'actualité na osenga na régie ba balancer le biso par rapport à lobby émission oyo Robio Mundibo asalaki na grand frère na biso Papi Mboma. Merci beaucoup. J'aime bien ton côté franchise, j'aime bien ta sincérité. Tu es parmi les artistes qui, moi j'aime bien, tu dis ici le faux. Merci. Tu joues pas l'hypocrisie. De là où tu es, on est dimanche. Est-ce que Robi nous a bien n'abartiste nyos? Oui. Nous a bien n'abartiste nyos. Dernière fois benga faire là. Obi? Ok. Na benga nani? Oyoki. Dernière fois na benga nani? Oyoki. Non, répétez tout Obi, ça on moko. Sans qu'il a répété. J'aime bien ces jeux de malin. Question simple. Nalanda vina biso fait le goal la fanda a. Et tombé penza bien les émission. Nalanda penza fandi a. Otunyo ebi Robino Mundibo akima na plateau le ba yebingate. Robino Mundibo oyo na minute na loba na plateau na minute so côté na YouTube na ba millions de vues kolekae. Nana nzembo moko oyo na 9 mois na 11 millions de vues ya zana moté ata titre moko te otangi kombo avina bisa faire le goal. Oyoka ki na yoka kiko na ko kota na ba détails bana penda kaivi non c'est bon oyoka ki voilà donc eza kende midi à 14h t eza kuya kende soko kotika na YouTube na minute beti Robino Mundibo. Est-ce que la musique ce sont les nombres de vues qui comptent? Oui, non en quoi? Oui. En quoi? Il y a une de crédibilité na bisoti. Ah. Oui. Tobi Mangalibanda. Mais na lobby hein. Tobi Mangalibanda Robino. Na fanda bo pardon. Na fanda bo pardon PM. Na fanda boye na kutani na artiste moko boye. Na yebiete ah. Chili. Jeune mo congolais tokutani na RFI. Mais tu t'es contredit. Tokutani na RFI pardon tokota na mambo ba millions de vues tokutani na RFI. Ba na mona longwe kuna ayo pesa ngambote. Ah! J'étais toujours cherché ban.
Parce qu'on a solo neka logo la netika na bande na biso ya ba lemba bandal donc voilà. Na balandi tu ya ma référence TV to tu komona interview Robino Asai Lobina grand frère na biso Papi Moma tupidi ya mboka selon yo. Tomoni Robino Mundibu batuni par rapport ya faire Egola. Alobi ke ye na YouTube aleki faire na ba vie. Rolo bani réaction aussi vous plaît. Ndeko nango moni ba mababe musuto oma ozana mokili oyo yango wana oza pena avec cause mutu ye moko pena ye pena pandi pena liboke na banzoi oyo kuta mutelonge vimbi tala mutoko munene bomi tuna me o banyataki ye na train o ngane tingana éducation na zo pa Jésus de Niance na koki jamais ko pointer mukolo musabina ilo selon yo za moi 12 mois bazotinda e pas fali to selon ka ba sentiment ne ou bien par rapport à voyage à poto to neni te ngako non lobi te ke batindi to 12 po 12 za na wenge bango ba mambo ba 12 wana te c'est pas uta wenge yango na lobi te la ko tangi de ba kombo batu mususu na kati makambo oyo c'est que oza besoin ka ko mélanger bango ba ko ma ba foufou de même ça qui tombe on ne sait jamais mais parce que na nyonso ofera sala na mboko ye akoke na bongo te kolobaki aleki faire na ba vie na internet obi ke faire donc rien à dire c'est juste des nuances chance que le bien internet parce que internet c'est le lot ba le côté comme moi trop internet tout monde somba ba vie internet tout monde ça là ma mususu oyo na ba télévision analogique et ça la maraté ma mususu tout ça là na internet ceux qui baziongo ba na télévision analogique boyebi niveau ba to ba zapper na habité on dit bana poto lelo bazo pesa ba to ba vie ba papi sapo azui smart tv na yo wana connecté wifi azotala ba émission ils ont pesa ba makambo mais faites attention petit gamin ngana panza kapena kunki na tali ba sachet za na kati na yebelo oni ne fandio na sima mukongo comprendre ngana za soda ya Jésus de Niance faites attention na pana pas Robino na solo bato betali solo ni si jenini na na tanga ba kombo te yondo za journaliste otanga ba kombo mais ngana zo kebisa nde bato oyo bazotala nko ti ba misu na miso e pate mokili bato bazomeka kotala nkoba maki keba musape kotikala bakota ko autoroute na vélo te petit keba bato bazotinda bino bosala ba théâtre awo eza lianza te eza nada te tozosala ne musique alors musique ya lelo impolitesse tolingi yango te soki ezaka eza na clique moko ya bato bazopousser ba jeune wana ba petit wana basalaka babisala oyebaka le padre pasa na basoda monde entier nga kutu nona komizongisa nsima bo ba oyo sikoyo batalaki pene mission comme il faut po ngai peut-être omona batindelaki nga kotindela peut-être naokaki baeko bosiko bao batalaki oyebi inquiétude ni bana ngo na motema yo manke icône o se comparer na babiloko moko boye ya bavue ya YouTube oyo bazofutela ngo mbongo est-ce que nayebi te c'est-à-dire Robino pas futa ni mbongo tala bon nayebi te soki bozozomaka mo nde nini botala no valeur ya Jésus de Niance na Congo to na Afrique oyo na ba œuvre oyo ya sala d'abord na mbongo nono so to bandi otala no ba bien tozie no totie no entre parenthèses bitumba oyo peut-être azoluka bapesa ye makambo unika aza na temps korépondre mambo wana te ata yoki atali bakosekaka bi mawa na richasa oyo ese abeta ata concert ata ya pamba ya $30 oyo déjà ata ya Camar déjà na mboka oyo rien merci kuta beti ya mawa soki bosangani soki bamemi bino lokwa bangulu bafini bino boke bosali makambo tozozela ti biso ndeka bolobaka ke mona miso tozomona tozozela intégrité ya makambo oyo okendaki kosala estce obetelaki bakiti po tozomona eloko te jusqu'à présent toyebi te soki baimage coronavirus nde liango on ne sait jamais mais faites attention ekoma awa mpo nga na betaka nde makofi tika boye ngana betaka nde ngana kokutana boye na tali mpe na boye na bambi eloko moko ka ona obeto wana na obeto te mpo na beta deuxième okweya ngana olunga moko na kotina kaka na chepoa so bayima mambo wana ezonga
kozonga nango na ça peut pas corona mais on va misser puis na ba beta na ba plat ponga na za nga déjà prêt d'upidi ya mboka donc na za wana pour nous recadrer moni ndo bisinga mambu ya yuma na sali ba biloko wana na tali sikoyo comparaison ka oya sali internet na moni ba moko nya soso gizengi bolole. Et tant que frère na yo conseil européen ça est balandi à ma référence TV Bolanda. Na conseil européen ça été conseil ninga na opesa so na PC ekota awa ebima awa po ça dans esika zwa yango ya bien vrai conseil comprendre ozwa ya vrai conseil na bien po ya biso ekota awa ebima awa mais keba ya yo keba lisusu parce que tout ça déjà na Kinshasa to tambolaka ngana ko se camoufler pe na bien cagoule comprendre na se camoufler bien cagoule na kangyo pe na yo ulubaini viens ulubaini ba comprendre donc bato bazo tinda bino ba tinda bino na danger parce que danger est permanent et ça na coronavirus te pour na minute tout ça na confinement ba pekisi batutu babima boza na ba parler mais yo zo se porter garant ozwa kimbambala na yo okena on émission mo bopoko yo ba bêtise zo mo na te yo mo zo ke no chungola libulu na yo to monana to ça na biso na kin to monana elongi oyo bosaka na bino ngo te eku yo yeyo to monana peut-être okuta na fara omona binaki non peut-être ezangande muna obando mbata ntango lobe kwea na ngama lourde wana bwaka na générique wana sala nga bien mona ebito so la musabato esala bien ekwayo dupidi ya mboka on y va binangolo kola les padres asengamo bokona ka fuenda bon yo Dieu nous a créé elengi ekobwe ezali sumu je suis pas un bolos elengi ici c'est ma cité oh c'est moi qui fais la loi elengi donc c'est moi le roi oh latino yo bien eloge sobo mombaou balobi confinement ya confinement virus yo en confinement bon fanana ba parler la allez confine ma belle confine toi ma belle yo confine ma belle confine toi ma belle chérie nanga fanana ndaku kengela bana épidémie zobuma go pardon dodo Nicolo do c'est la même de l'alcool de naturel. Balandi tu à ma référence TV ba retenir ni na passage no na chaîne. Pesi bambote. Ouais. Avant d'appeler ça, Bambote, on appelle ça numéro de contact, c'est 89 20 48 789. Donc 113 Dupidi Amboka. Moi, on a les padres Jésus de Niance. Donc le journée journée moi boeto si on est capable de faire actualité à mouvement. Donc mouvement ils ont se porté bien. Il y a Jésus de Niance, c'est ça qui toko. Donc biso tout ça moi répond moi muké mikolo yo. Pour tout boya kaka to propager virus on a partout. Donc tout à l'année mambozo kendele et puis on constate toujours na kati ya Kisalu. Donc merci na papi Sapo chef de la ville. Merci na Yannick Kayenga le monnaie invisible. Merci na Charlie la page et merci na Dadi Akouza papa 60 grande puissance. Vrai coronavirus yo dopidi ya mboka na ko côté la bango partout na ruya. Donc bino bato bozo luga bacha binoka bangulu bazo luga bacha bangoka. Et ça passe. Et merci les sous na venangai oyo na lingaka mingi les rois de Grenoble Sakinzongo Sakinzongo talaka yo quoi. Donc coronavirus ezoboma corona yo ezoboma batela bana atikelo mikwa vandana ndako yaya nyoso ezakotala te oh bapesi conseiller bolanda bapesi nyonso bolanda ngo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 ndelende confinement balobi to fanda na banda kutobima te confinez-vous balobi ko bima libanda te mwana mama confinement confine-toi ma belle confine-toi ma belle confine-toi ma belle confine-toi dupidi ya mboka confine-toi ma belle bato baby français baby mamnozo yemba bokena wana ba gauche droite meza yango te balobi mingi
le padre ni kaboronina dupidi ya mboka na yo yeyo mwana na yo soda nayebi ke bayuma nyonso bazoluka lidusu bayokuta nde na barrage oyo otyelaki bango biso yeyo tokobeta bango eza makambo miziki totika miziki ebundisa miziki maloba te parce que okoloba suka nango tokoyoka siko miziki ni ebobetaka miziki ni to biso le padre utikala ko koma lokwa DJ te ngakutu natikaki DJ na koma na tipiki ebele bazoki ma tipiki ba koma ba DJ tala niveau donc le padre sa patron a na 30 parcelles na mboka au Congo otolubila raté comprendre mama mituka tolongola mambo ya kunga ya mungongo tolongola e place wana poza les sous loko profiter bino nde boza na ba devoir ya kosala ebele poto confirmer bino ke boba chabu beta barumba bobeta odemba bobeta po boka déjà ba ekelebe anadane menekede mama ye wana kuteza ya va boko mogangela makambo metala lelo bozo harmonie single zero zoya enyata vous allez comprendre merci.